Bambi il est là. Nise esengo koyamba na plateau. Na esengo toyoka ki wana. Ayuba ba yesengo. Toyoka ki verdict. Liste ba tu esengo zo bima. Verdict. Liste ba tu esengo zo bima. Mais dis-moi, quels étaient verdict est tombé, tes premières pensées? Nzambe. Les aba juge te. Les aba avocat te. Merci na avocat. Mais ça Nzambe. Bato bagana tembe batika tembe Nzambe ne mutu asalaka Nzambe mutu asali omoni dans 16 moko ebiso te soki nani akomeli ngai message yaza liste bato bagine sengo akomeli ngai lobi Nzambe anotaka bolamu o bana na ye basalaka azongisela pe bana na ye mokolo moko boye atalaka ki mwana na nga wana bango nyonso contre ye tikanga monaki mpe likambo na ye bon Nzambe babetelaki maboko te balandaki kaka grâce ndenge Eric Moulalo alobaka donc naopesa ye na rendre grâce naopesa ye merci et puis deuxième pensée ezali mpona baami na nga mpona famille na nga bana na ngai na imaginaka ndenge madame Olombide Maman Alia souffrance na ye depuis tout ce temps. 7 ans durant. Na imaginaka pasi na ye c'est une grande dame. Place azali azwa lokumu Nzembo oyo ezo remplacé Alidor oyo eza na album oyo komona ngo mère 100 ans azo mérité penza yaza lokola Winnie Mandela ya Congo. Donc depuis tout ce temps naopesa ye merci alembisaka kanda ndenge bana nanga tosengaki ye nga mpe nanga mwana ye et puis bana na ngai Saint James nakina otika ye na classe ka ndambu nakina otika ye ndambu nabengaka ye mon dernier bébé bon napesi bato wana tumbo te napesi bana poto pour l'Afrique bapeya na pasi wana mingi te nazo imaginer bayokaka Lidor bamonaka moto yango te bakamona bapapa ngo basuma ndambu ndenge beti banase bazwango sikoyo so mpe na Stade de France soki mpe donc Nzambe kayebi napesa mpenza bana poto bamama ya poto merci nayebi ke mokona oya na Roissy ozala ndire njili nayebi naande pressé te po eloka sika surtout depuis nga nakenda nayaka te ezozala mpenza te donc nakoyaka kuna na bamboka bagere Cuba baétats-Unis bacalifornie basuisse donc nakozonga nakoya naopesa bana Nzambe na ngai merci naopesa bato nyonso to bamona mpasi mpona Koffi Olomide mpona injustice mpona subir
Merci beaucoup, merci. Ok, victoire, mais balobi avec sursis en Koffi Olomide. Sengi kutu na ba avocat na ngai basala appel ya sursis wana. Moni problème ezaki nini mami elela. Bato baza oya ba teva kofinga Koffi akenda poto te violeur boina boy lelo. Problème ezaki nini? Ba chef d'accusation. So ba fundi mutu ya ba ba bien chef d'accusation. Moko mnango a violaki, moko mnango kese kestraki. Ba juge wana balobi nini? Non a violaki te. Innocent. Maboko pona innocent. Ba juge wana balobi nini? Non a séquestraki te. C'est-à-dire ba fait grave. Mieux surtout Koffi Ali relaxé, acquitté, non coupable. Si quoi le problème est que les années ni bandeko tout boyo kanga bato Congo. Bato baaki sima bana wana toyebi bango po bana wana eza pena bango te tanga bato bakima baye ko porter ba plainte ba 1 an et 8 mois après donc bato moko batinda bango Une main noire était derrière. Exactement toyebi mutu yango Ok. toyebi mutu yango bayebisa bango ke na idée ya konuire baloba pe ke Koffi akotisaki bango na immigration clandestine Koffi afutaka bango te bino ba fiyo boza wana na futaka bino te bolo bango pena biye boza te po et puis bato bakotala na ba mission na nga kala na avion o na mimaki quartier latin ba soleil ba do ba ferré ba jikapela ba lebu ba fali ba fiyo na pe ba na kati avion. Si vous avez un fonds illégalement, il y a un sursis. Sursis, on a violé. Pour on a acquitté. Honneur, on a sauf. On a violé mon mythe. On a violé mon mythe. Puis on a dit que leader moi et musique a violé danseuse. Je ne crois pas. Vous pouvez être leader. Lelo batamite mabe wa terminer ka Koffi bayoki ba français ndemutu bayiko talisa bango à travers volonté ya Nzambe que non il n'est pas coupable, il est relaxé comme on a relaxé ya on a dimanche oyo na chetemba bato tout ba nesengo baya na chetemba dimanche kuto sala Koffi relax lelo te lelo fali na kinkoli nga dimanche wana kuna donc biso dimanche nde sikoto ngamuke bonayebi ke bamboka nyonso ba Londres bani lobi bafeteke bele basandaki ya Sadi Bangelou central ba Christian Manga surtout tuturo ba grand prêtre petit na ngai basalaki bafeti ya bandenge nyonso tout fête il faut continuer tosali 10 ans boye il faut tout l'accepter. On a rappelé pour la gestion de battu à ma baie, surtout le journal, la télévision, comme ma bande passante contre Koffi. Alors que le patron de la fabrique comme on a eu comme ça, il n'y a pas de polémique. Koffi est acquitté. Il n'est pas combat dans la courage, on a acquitté. Sursis, on a besoin sursis, on condamné, mais on a pamba au côté de mais Keba. Condamné, mais on a lycée au Sanalité. Voilà, la Keba. Donc, si on est allé, n'a rien à voir. Si on a allé pour la petite wana babakisaki kutuke ngana kotsaki bango na mayuya ngana futa bangote peut-être na ndenge ya ba salaire à bata France mais ba salaire na Congo dans ces mongoti ya Congo futa magoleka dans ces Koffi Olomide nani ozalwa azaka voilà azaka atala tambola lo ba salaire ozakozo. Koffi Olomide, on rentre à Nanterre pour suivre le commentaire de l'avocat, juste après le verdict prononcé par la justice française à ces tribunaux correctionnels de Nanterre. En image, on revient juste après. Voir son public en France qui l'attend avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'intérêt. Donc alors le fait qu'il ait été condamné par sursis, pour vous, ça veut dire qu'il peut revenir en France et interpréter, enfin venir devant son public. Écoutez, Koffi Olomide a été relaxé de la quasi-totalité des accusations qui avaient été formulées contre lui.
Il n'est condamné que pour une de ses accusatrices, et encore les faits ont été requalifiés. Par conséquent, c'est tout le dossier d'accusation qui s'écroule, toute cette construction. Il est même relaxé sur l'accusation également qui était très lourde, c'est-à-dire d'avoir séquestré ces danseuses. Le tribunal a considéré que ceci n'était pas vrai. C'est une victoire éclatante, c'est un trait qui est tiré par la justice de Nanterre sur toutes ces accusations. Et je regrette d'ailleurs que depuis des années, la justice n'ait pas été capable de prendre à sa juste mesure les accusations qui étaient formulées contre Kofi Olomide et de se rendre compte qu'elles étaient contradictoires, qu'elles ne tenaient pas la route. Et il a fallu tout ce temps pour que la justice passe. C'est une victoire en tout cas pour Kofi Olomide aujourd'hui. Comment expliquez-vous l'absence de l'avocat des parties civiles? Kofi est relaxé, c'est le mot utilisé par son avocat. Et 2 ans avec sursis, mon père va faire appel. Pour analyser celui qui a sursis et Longwa. 2 ans avec sursis pour le Magamouya, immigration, salaire. Il faut préciser ça. Alors, une main noire, on va en parler. Mais quelle leçon à tirer de tout ça, Kofi Olomide, par rapport à la danseuse, les leçons à tirer, Isali et Belé. D'abord, pour nous, ils ont biso ba Congolais, tout le bisa monté à Mabé. Et puis, il faut tout un système qui a enterré Moutou avant Koufa. Tout un système qui a enterré au Kofi à Koufa pour la liwa ya Moutou. C'est-à-dire Moutou, ils ont raté que au monde que les Moussouas ont bien été au canisipe que vie naïe au soukaka banakolia raté. Au via Moutou nzambe ganda ebi ndenge au soukaka. Tout un moté moni lelo to banaye ko luka ka changement pe ko taramboka na to ko na présidence ka. Ceux qui te pèsent maboko te. Ceux qui te sanganité. Ceux qui te tiki ko loba lobate. Ceux qui te tiki parce que Congolais a sa champion na loba. Nami tout na lo onino na to lobate mais to loba kaka. Totika motema mabe mboka moko te na mokilo mona pena que l'échec azo finga les premiers ba les 44 na ba les 53 bazo encourager l'échec wana c'est dit ba encourager te mboka mobimba mutoko za na $1 million na $1 million c'est pas grand chose au moins la mutoya ya sengyo on peut payer $200. Solo bini ko za na moté abani ko finga yo. Or habiter les musoza na nyonga banque il y a 8 millions. C'est vrai les musoza oui. Donc tous allons nous mettre ma préposé. Ba mboka na biso komi ko zonga sima trop pour na moté ma bien na biso poser lelonga na lobango ta ba pesi biso combien de camions de nini so to ka na moté ma tous allons lelo mboka na biso ka fa c'était c'est-à-dire que tout le monde a pardonné le banane quand même. C'est-à-dire que pour la banque, on dirait Kofi, ce qui n'est pas compris. Bon, c'est-à-dire que sur le banque, déjà, petit, on a gars qui Kofi ça la gamme B, malama Kofi, tire la gomme à 20h. On a le banque à la TV, après la Lidor, tout ça, la plus belle chanson d'amour des Obima élégance. C'est-à-dire que bako yoka, pe bako mona, il y a annoncé couleur, il y a album nangai. Légende. Donc, les lois, rendez-vous. Je donne rendez-vous à tout le monde. Excusez-moi normalement français, parce que j'ai des fanatiques au Mali, en Côte d'Ivoire. Non, vas-y. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir. D'ailleurs, c'est déjà sur iTunes, c'est déjà en vente. Donc, que les gens se fassent plaisir, qu'ils écoutent la chanson Élégance. Le clip va arriver d'ici 1 semaine. Et Nazali Pena, merci à petit maestro Achille Baloumé. Et tu as toujours travaillé. Maestro Achille, merci Naïgo, après Azali, ça peut merci Naïmé, Katendi. C'est-à-dire, petit tout autour de travail, petit mon Naïgo découvrir l'objet Jessie. Donc, Naïna a besoin de Tikana Samoussala. Nazo Senga, na bateau, bazana ba poto, banini, bazala calme. Pour musique, on a comme un karaoké na poto. À partir de Siko, bazala poser. Donc, pour la date, il y a bien
tokobetanga bamama ya Paris, bamama wana so na bandi kotanga na bosa na musu ba Loris ba kwasa ba akunji ba musu na bosa na bakomo ba Lucia Sasa mutaye ba bango bien Sandra Gazadi. Donc na pesi ba merci ba za la poser original ezakoya tobetanga ba petit na nga oyo basalaki que quartier latin kombeli moté na poto parce que baza obeta ka quartier latin je les salue je les remercie là c'est les gens m'a bêté hein il y a m'a bêté mais tozoya nazakoya bato ya quartier latin bima mona poto le binoria donc bato baza la calme tozoya na pesa encore fanzambe merci o bango bakanelaki kofi nzamba boyango donc ndenge eza boye bon l'honorable Ophile Moleka bete biso liboso ya une messe d'action de grâce exactement organisé en pona lisolo ya Verdé qui en enterre tu confirmes exactement tout ça là on a Sacré-Cœur vendredi ka wezoya pour dimanche de tout ça na concert na biso tout ça là moi tout c'est là quand même quoi voilà Koffi Olomide relaxé. Ils ont les kilos, hein? C'est toi qui es français, l'avocat le vite. Vous avez ta soutien. Relaxé. Vraiment, maman arrive à Londres, mon théâtre. C'est pas la vieille Anna Oyeyo. Maman la jolie de jolie Nadège. Tout le balai qui n'angaï, petit frère n'angaï, patron n'angaï. Ça dit, bakaya kaya moucha, bagi bouchiri, bakama mvouama. D'ailleurs, bossa na bateau na zo premier Péri Selemani, bon rappel à rappeler ngaba. Le Blaise Londola au betanga pas ma mesure à 3 mètres. Même Joseph Berthier, oh là. Au monument mon koto ya Goutier. Ah. Na nenga ma bête. Batachine, vous captez bien, comme ça, Subamba. Embrasse. Donc, moi, Goutier, donc ça dit Joseph Berthier, Bazali est belé, Barène Aminata. Battement, c'est permanent, vous n'évitez pas autant à Bangoté, Balé, belé. Ah, Nani, Malem, Nani. Adolphe Tilamouna, Villa, surtout, à un moment où le Tata qui beaucoup, il y a tout, très bien. Tata qui beaucoup, on a passé un beau théâtre. Petit Nangaï, Patrick Balok, ça s'est zoné à Mboka. C'est fini pour ce dimanche, mesdames et messieurs. Le rendez-vous, évidemment, c'est tout à l'heure à RDC Léopard. Merci. Dimanche, non, c'est pas Nati le collé. Très bien. Mais dimanche, en haut, tout ça, chez Temba. Mais l'élo, à 20h, l'élo. Élégance, nous, tout Nzembo, Nzembo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fio. L'anniversaire de Solis, merci à vous tous.